les amoureux, tous les fans de Spaga TV. Nalingi bino tellement que nalakaki bino que na banda koya toujours. Tout d'abord, on peut saluer ma salutation psychagnos aux ali, ba bonjour na bino, bonsoir na bino. Donc c'est le temps nion surtout bokozwa émission na biso ya makusa ya mama spaghetti. Ba spaga love, ba spaghetti chou. Ya bino ya ngolo. Donc ndeka na prometa bino ta na lobai ke nakobanda kaka koya. Bino bo pesa ngaka chance. Bino bo s'abonner kaka. Bino bo like kaka. Bo partage kaka. Bino kaka bo sala ka partage. Bo tala ka ba publicité. Bo ignora ba publicité ba Spaga love. So bo ignora ba publicité. Donc Spaga la bino do travailler kaka bouluyek. Bon. Toye li sous na recette bino. Que na banda koya na ba recette. Recette na ye na ngolelo ba Spaga love boyebi. Mais peut-être quelques-uns na bino baza na moi complication na mo. Ya ngolelo Spaga na bino ayeli bino recette ya pondu bata nguba ya mobesu. Pondu ya sakasaka batie nguba ya mobesu. Yango nazo pesa mbote tout d'abord. Et pas petit nanga Taifa Kertis Botela oyo asepeli kelelo bomo na lisusu bilili oyo ekota na ba etando ikena bino yango na opesa ba gros bisous et pas ya Taifa Kertis na opesa so ba gros bisous et pas ya ba yana ye Yannick Bila na kata Cape Town na Afrique du Sud. Nazo pesa souffle mbote pas promedi poba. Nazo pesa mbote pas dit de Senge, garçon belge. Ici cause la Belgique. Félicitations. Na oyo osali nzambe azwa lokumu. Okele liboso ba bénédiction, ba ouverture makambo nyonso ya bien. Mbote lisusu epa ya Aimé Otende. Otetela ke mafume. Aimé dollar. Papa na believe, motema ya Wendy Putela, ba yayo ya ngoyo, na peso ebele ba mbote, na posi mbote et pas Serge de la Chango, le médecin de la SAP, ici cause la Bruxelles, na peso ba mbote ebele, mbote et pas ya Joël Mokwakani, ici cause na Londres ba mbote ebele, donc boza tellement ebele, ce qu'on a bandi ko pesa bino ba mbote awa Sim John papa na Delia yayo ya ngoyo kuna na Berlin. Donc, moi, tout ça, l'émission est zatée. Nalinga bino tellement mingi. Yon a lobi ke, na katina nou bambote. To pesana nou bandeko. Batala, un bébé Kertis azo kita. Pona kozwe la biso bilili. Ya biloko to sa ela. Pondu na biso ya sakasaka bacha nguba mobesu. Merci beaucoup. Bébé Kertis, tolek. Alors, salut ba maman, ndeka na lepsaki bino ke to sala pondu na biso. Yako na wala sabino biloko to sala pondu na biso. Pona ko sala pondu to na poiro. Bino mo bomoni, donc poiro yango yo, poiro. To na ndembi. To na poivron vert, na poivron ya jaune, to na ngo. To aussi na aubergine, courgette, toza na nguba na biso ya mobesu yangoyo, na longola na emballage te pona ojonyo sauté na ozandambu yangoyo. Toza aussi na pilipili na biso ya mobesu etiaka pondu nchunga. Toza na ail, toza na pichard, soko lingi ya munene yo, pichard. Toza aussi na sel. Et puis toza na mafuta na biso ya mbila, toza na Thomson na biso poisson yango yo, toza na pondu na biso utaka Congo, et puis toza na ngolo na biso. Sadi toko sangisa ngolo, Thomson na pichard. Et puis toko chaba ya
légumes nyonso na ba épices nyonso bomoni. Après tolakisa bino ndenge nini tokoprocéder mpona pondu na biso. Baspagalov, bosabone, bosabone. Hey! Ba mama, bosabone et kosala bien pona tosala émission. Siko nazo bongisa biloko na biso. Après toke na deuxième étape na olakisa bino ndenge nini tokosala biloko na biso. Merci ba mama, bozapete, bolanda tina suka. Oeza kacherej. Tant Elohim akitaki na Charles de Mambré pour akopesa Abraham promesse na ye ayebise ke kaka na époque oyo okozwa lipamboli parce que Sarah asalaki gâteau na bolingo, asali gâteau penza ya kitoko. Tango Elohim alie alobi anya beta pabo alobi kacherej Abraham ona ina sala na Sodome et Gomorrhe pona nini aliaki mo eloko oyo babenga ngo kacherej. Bamama bo négligera te. Mutu so alingaka sala mabe alie kaka boya ele kitoko atoni olalo bamabe akomi kopambola. Merci beaucoup bamama, bolanda musala eleka maloba na ebele. Alo bamama ndeka nayebisaki bino bolimbisi mwa mukie parce que na bosana ikoyebisa bino ke tokosala aussi na matungulu. Donc na bosana ikoprésenter bino matungulu ndeka nalobaki ke pondu na biso okota pe matungulu. Lokola na chaki matungulu te na bosanaki yango ba mama na sina kati matungulu litungulu asuka yango yo tozocha na pondu na biso. Après tokocha pe ai na biso ba mama. Donc ai tokocha ai na biso. Tokocha pe ai na biso na pondu. Tokocha ai na biso. Tokocha ai ndeka na ebisaki bino eza na biloko mosusu na présentaki yango te. C'est parce que biloko wana eza na bambalage. Donc nazolinga vraiment kosala ba publicité ya bato awa te. Naso na nge na nge loko te na kosala publicité ke yango moni awa tozolakisa kaka babiloko oyo eza nango tolongoli déjà na bambalage. Donc sikoyo tosala ai na biso bamama tosi tobongisi biloko nyonso. Biloko nyonso ekomi déjà ya kobonga. Yango biloko tikalaki ya suka eza ai na biso. Donc c'est ça un peu. Tomeka un peu ko haché ai na biso. Po ezala misu te na pondu. Malgré que kolimwa nango mais faut quand même ko haché yango bien. Donc c'est ça quoi ba maman. Ba maman nalingi bino mingi ndeka nayebisaki bino sikoyo na bongisi déjà nyonso. Ba maman na bosana koyebisa bino détail moko pondu balamba yango fo nzungu vraiment ezala mwa munene. Mbali boso nasalaka pondu bomona nzungu ezalaki muke ma ezosopa na pondu ebelaka vraiment ebelaka bien mais nzungu pondu elamami na espace na nzungu ya munene ebelaka so kitoko makasi koleka pondu elamami na nzungu ya kaka. Yango moni mbalo nasaleli bino na nzungu ya munene bikola biso kaka mibale pamba ya pondu mais na tiango na nzungu ya munene. Alors nasilisi nazwi mai na biso na tie. Omoni mai na biso quantité déjà eza vraiment ebele te parce que pondu tokotokisa yango 2 fois. Pour deuxième fois nde tokotia biloko na biso. Alors
Après avoir kocha pondu, moni mbisi na biso ya kokauka ya ngolo na sokoli bien na bongisi na tie na pondu na biso. Na zui pilipili na biso na haché yango bien, moni pilipili ya mobesu po tia ntsunga. So tie mobimba ntsunga na pondu vemeo kanate mais soko haché yango soko tuti yango na pondu nde ntsunga ya pondu ya pilipili ya mobesu ebimaka na pondu. To tie yango. To tie déjà. Tozui lisusu. Tozui Thomson na biso déjà na sina tokisaki na longoli ba poso ba mikuwa parce que se tikali kaka misuni na jus ya Thomson na tokisaki na bakisi na pondu na biso. Après na zui lisusu awa na kati matungulu ndembi poivron vert poivron jaune na tie nyonso na tie na pondu na biso. Tango na silisi na bakisi matungulu na biso etikalaki na ai na biso to ashaki to boaki na kati. Donc c'est ça. Sikoyo awa naza kosala aubergine parce que aubergine na lingaka te aubergine na sala yango avant parce que eyindaka ebebaka soki osala yango avant. Donc na lingaka na tia yango mbala mona njungu. Sikoyo tozokende na pondu na biso tozo chango na moto. Omoni nguba na biso etikali ya mobesu. Pichard na biso pe etikali. Sikoyo na tie mwa mungwa. Bato balinga mesure dans un premier temps okokocha nanu ata cuillère à café moko ya mungwa nanu parce que mungwa azalaka trop dangereux soko lekisi ye. Nga awa na kocha kaka bouillon ya légumes na pondu na nga. So pe na linga tia bouillon ya ni na tie yango soko nazo tia mais tozo tia pe na aubergine na biso pona etoka ensemble. Donc tant on a tia la moto na tia aubergine na pe na bakisi mafuta po mafuta etoka ebimisa solo. Deuxième mai tango tokocha ebandi kotoka nde na biso. Tango tokobakisa nguba kocha ko balusate il faut tika mo mai wana toko chengu bana pisha etoka kaka bongo ti omona mai wana ekiti aprende okoya ko baso moni ponu na mse kompeme na obela. Donc owelisa ko balusa ponu to tango changu parce que so ngube ekiti na se ponde kozika nanu ebelite. Merci ba maman bolanda siko nazo tia na moto comme ça suite et fin bino mo bo mona ndeto sa pondu na biso. Merci beaucoup nalingi bino mingi. Ciao. Pondu ekoti na moto. Sikoyo nazotia mafuta na biso. Allo ba mama ndeka na yebisaki bino. Bomoni pondu na biso. Pondu na biso yangoyo. Maya liboso esili. Komoni maya liboso ekauki. Sikoyo na tie mai ya mibale. Komoni ba mama na tie mai ya mibale. Kocha mai ya mibale ba mama. Ba mama bomoni na tie mai ya mibale na pondu na biso. Bomoni yango yo. Bo kompone nzungu eza mwa mulai pe munene. Sikoyo nazui Pichard na biso na tie etoka na mai ya mibale oyo totie. Après sikoyo ekotoka na otie yango na moto voma ya makasi te etoka mwa ndambu. Après tokotia yango sikoyo na fedu. Soki etoki na olakisa bino sikoyo moma nini tokotia nguba na biso ya mobesu na pondu. Donc ndenge ezotoka boye toka na olakisa bino ndenge ni tokotia nguba na biso ya mobesu. Merci beaucoup ba mama. Ba mama
ba mama ya bino yango oyo. Donc pondu na biso yango yo etoki mai ekiti ndambo. Donc na mwa mai oyo ekiti nde tokotia sikoyo donc nguba na biso ya mobesu. Na yango ba mama nguba na biso yango yo totie nguba na biso eleka ebele te, totie kaka mwa ndambo oyo. Sikoyo tokobalusa yango te, tokotika nguba na biso ezalaka likolo ti mai na biso oyo ekokita nde tokoyeba kobalusa, parce que soki nguba ekiti sikoyo na se na mama donc okomona ekoya kozikisa pondu. Mais po nguba na biso ebela na ndenge abie na pondu tokotia un peu fait doux. Donc tolongoli moto na 6 tokende yango tina 3. Donc pondu na biso ezobela na nguba malembe ba mama tokolakisa bino ndenge tokokende nango. Merci beaucoup ba mama. Bomoni pondu na biso yango yo totiaki yango na fedu ba mama. Bomona pondu na biso ekomi ya kobela. Donc pondu oyo bomona kaka ndenge na nzungu eza lebo. Donc pondu na biso déjà ebeli. Bomona ndenge tokolia na libota bana nyonso le racheter ya mama spaghetti tolia na table tolakisa bino ndenge pondu na biso eza kitoko. Merci beaucoup. Pondu na biso tokolia yango na Thomson na biso tosala yango na four citron. Bomona ntango tokoservir tosaisonnaki yango elali na épice po totumbi sikoyo nde tokolia Thomson na biso. Bino bomona kaka ndenge Thomson ezali. Donc merci. Hello les spaghettis bomoni pondu na biso yango yo oyo totie nguba ya mobesu. Bomoni pondu oyo eza sebene ba mama. Nazolia yango na bana nyonso ya le racheter. Tozolia na mama Beyanga mokonzi, mama Male. Tozolia yango na Mélagie ex Merichou. Tolia yango na je connais. Bana na ngai ya le racheter, ba mama ya le racheter, bangonde mama alambi makusa po alia na bana. Eyindaka mabe. Boso te biso ba bon appétit. Ko boza la jaloux te. Tala. Thomson to tumbi yango bien. Na ndenge oyita. Loso eza moko. Foufou jaune, semoule. Bien préparé et na pondu. Donc Marasima toya sous na recette na biso ya samoussa ya poulet. Donc bobanga te quoi. Merci. Mbala to monana. Ciao.